Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, like tapoter. Bande qu'on a biso peuple congolais, like tapoter, eza mawape, eza passe. Like to solo la moi mokie sango ya mawa. Passe ne ba kaka makila na biso ezotanga partout. Tokoma biteni na biteni, tokoma biteni na biteni, aigle toujours bonjour. Like moi masola rosolo yango ezalaka ba maman bosala mingi ba analyse. Ba bino ezaka ya kofinga ya kotonga. Bonsoir. Bonsoir aigle. Bonsoir aigle, tapoter to solo la. Naebite bandeko na nga sangwa mawa eli biso peuple congolais toujours makambo ndenge yaka ndenge makila na biso ezotanga partout yango bomoni na tie lino pe lisolo likambo ya jeune oyo epesi pasi makasi ndeko na ngai masolo yango batu oyo biso oyo tofungola ba caméra na tali trop namoni batu mingi balobeli te pona frère na biso oyo na kombo ya Caleb azaka na Angola ndenge ezalaka kaka tolamuki na tongo omoniki na Congo Kinshasa makambo esimba te nakende Angola nakende Brazzaville nakende pays oyo ozomona oza na possibilité ya kokende ndeko na biso pe na kombo ya Caleb un grand garçon courageux alukaka na ye pe aza garçon moko ayebi nzambe bande kulanga botapote po bana Angola mingi bakota ba matamata nga binga mama sese na bino ngala yaka makambo intéressant makambo oyo namoni na kolobela makambo oyo ya buzoba na lingaka te ba oyo bayebinga toujours aigle toujours partager bola eke sala mama sese autrement dit bibi stoko bien ndeko na biso aza moto na nzambe ndenge aza na kuta azalaki na ba programme na bango église koyemba na ba église asala musala na église vraiment aza frère moko batu nyonso balingaka ye mais oyo komeli ndeko na biso ya mobali eza passe te aza 50-50 voilà bamsu balobi ndenge pe bamsu balobi ke bato babomi baza bangolais te bazaka bandeko na biso bazairwa nazwi bavexo ebele mutu aigle azoloba na ndenge na ye bamsu balobi aza congolais bamsu yoka aza 50 so oza 50 baokonte oka z baokonte oka zairwa c'est ça le problème baokonte oka zairwa bango ba 50 wana balinga yango te 50 wana etala bango te ponga bato musu batinenga ba message mama sese pourquoi osali yango te mama sese batango vraiment ekoma mobulu botapote masolo yango akosolola bamama bobemaka 9 mois boza wapi bamama bobemaka 9 mois bokomaka na bapolémique kofinga bamabo bamaka baku banini oyo nalela lekaka vite fait na balive na yo kaka mais bato là msu boza na possibilité ya kopasser message na bato misu bayoki te bayoka ta bino guerre na bino Congo na Brazza bato nonu bayoki te bayoka ta message oyo po bato misu bazwa mayele ntongo bozokendaka na bamboka bapaya bandeko na biso ya mibali bandeko na biso basi tosala berere te mboka mopaya eza compliqué mais bobi 50-50 biso makila na biso eza na problème soko oboti meme na angolais baobenga mwana noka azairwa oboti na Congola Brazzaville baobenga mwana noka azairwa bapays mingi ya surtout Brazza na Angola bana na biso bazala na problème kobota na bangolais be toboti na Congo Brazza na ndenga mabete bana bazala kaka bazairwa surtout soko obota meme pena na Kinshasa papa ya Brazza mama ya Congo Kinshasa be mama Congo Kinshasa papa Brazza ceux qui bobotent la terre na biso Congo zaïrois ceux qui peuvent boboter zaïrens vous allez comprendre c'est ça le problème
Voilà, frère Nabiso, à la Moukane, la Tongo, à Kenane, Moussala, à Paris, foot, n'est tout bien à PMI, na démocratique, na Congo Kinshasa. Du coup, à pour ma frère, à mi ça trop l'église. Bomoni, photo na la ti bazen, un micro, ayemba, kaza chantre. Ayemba, vraiment, ayemba, ka. J'attends ça, aigle toujours. Bonsoir, aigle. Bonsoir, et c'est Boni. Bien, Boni. Bien, Nicolo. Non, ça, sur ma lifetime. Ah, nazo sala te parce que page ya liboso la bakanga ki na bandeli page. Ok, est-ce que dans Liboni, Zanatan? Na peut-être sur dans Liboni, non? Ah, mais pour wana liboso bakanga ki. Nalingi naloba kaka na sepele. Maman makasi maman voix. Na bien machine bien. Te namoni yo téléphone ezokwa mwa musika te. Ah, naloba mapena pembe na téléphone. Doba. Nalobi na sepeli lokola ozwi likambo osalela en live parce que depuis ndeko mobali Caleb akufi kando lobi toala kati ba live asoba ya babakaba ya kilikili toke tobosa to ba parents tona bana toboti basi toboti mibali oui eloko ekomeli mama ya Caleb lobi pe kokai ekoki okomelo lobi okuna pe kokai pe kozala yo. Donc, eloko kutu tokolobela mikolo nde eza oyo. Bon, du coup, on loba ndenge biso tutu pe toleka leka ba Angola malgré to voyager là na ba Angola te mais toliebi Angola. Eloko eza na bandeko na biso na loba pena pona frère Caleb te molimo ne pe manaki. Na za ndo bien ma chérie. Wale lo loba ya. Na loba pena ya on a lobi na loba te pona frère Caleb. Molimo ne epe mana kimia na loba ndena pona bandeko na biso ba Congolais. Bandeko na biso bandeko na biso ba Congolais tozalaki soki tokomi na Angola ekomi okomo lobaka portugais toza kaka mukongo okomi kokosa ke oza Angolais. Eza na défaut. D'accord. Yango moninga na loba ya mona bato vrai Angolais aloba ngala te ayoka ngo pete. Ok. Mutu nyonso oyebi soki aza Angolais to Angolaise wa alobaka lingala aza Angolaise te. Tais-toi. Aza Angolaise. Angolais te, Angolaise te. Nga nayoki pasi nalandi nde oloba eza pe ka bongo mpona nende ba sœur o wana ba oloba oyo ba l'église bakendaki ko maudire pas ba fille wana koko te babomelaki frère Caleb. Voilà, balali tina mabele. Ti balali na mabele mususu atamboli kutu na poto. En tout cas likambo yo esalinga pasi tonke naza mama ya bana mibali misatu. Bibali misatu bana basi mibale na moni yango lokola basali yango mwana nanga. Pourquoi? Parce que naza pe na mwana nanga ya mobali aza na Angola. Oui, nabi na ebite ke ekomela mwana nanga na lobi bongo te mais na moni ka lokola basali yango mwana nanga. Pourtant tolalaka kolamuka baloba yango eza habitude te. Frère Caleb tanga kendaki kosenga nyongo na mutu na ye ayebaki nde naki kosenga nyongo na kozonga na mbongo nanga usoti na explication na zonga pe na ndako nanga nazongaki sute. Omona donc naoki pasi naokoka kokosisa likambo te parce que ba sœur wana nalandi bango presque journée mobimba Vidéo te ndire ba oboma mboa. nakutu na olingo tala video wana te bato baotya baextrait omona ata batie mopanzi na okotala ngo te wana pena na otala ngo te na otala ata bafoto nde yo otie boye mais video na boyi pena otala ngo ngakuna tieta foto oboma te eza te foto oboma na okoka te na okotala ngo te donc wana eza lokwa mutu lokwa anyama te katunu bobelela mutu katunu telefone wana aza na kati ya lopango na bino telefone wana eza na maboko na katunu eza mutu ayibaki akeye eza te yo ke kobeta donc mpona nga na koloba frère Caleb eloko ebomisi ye eza motema malamu na ye parce que j'ai le quoi Paris foot donc premièrement babeta ngo ya nyongote pour eza jeu ya baganyo série ayeba ki kasi yango na lobby non yango na lobby motema malamu na ye eluki ekufa
soka defisaki ete me lelo frère ake na mabele te donc na nyonso mpe na oloba kaka eza na mabongisa nzambe nzambe ana ndenge atia moto na motu ndenge akufela me mwana mwasi wana omoni nde baseur wana bao de génération à génération nandimi te ke ata première génération aomona yango nandimi te parce que nalandi baseur wana biso toyebi Caleb te toyebi mama Caleb te toyebi famille na ye te toyebi kote auti te et tout machin sikoyo toyoka pasi siko to baseur wana baolobake Caleb mutalesaka mama na ye na minute oyo mama na ye aza ndenge nini nzambe vraiment parce que soki Caleb abandai kolesa mama na ye nde baseur wana baoloba ata ezake Caleb abelaki asokipa na mama na ye abeli akufi mama na oza ndeni et puis o babomeli yo mwana mobesu aza su ndenge nini esali pasi bangole nalingaka bango te eza lokola bango na babrazavillois bazaka en esprit lokola bamboka ngo leka baguerre bakoma okomisa bato kaka lokola banyama soki akangaki telefone tomi ekutu bokanga ye bomemi na unidad na la police boke kosila nango na la police boobeta abundani namonaki na extrême oyo batiaki ya video tona oleka atelema baokoka te eloko ebomi eza douleur babukie nzoto mobimba bango baje na bango kutu kuna ntongo tozalaka kuna bazwaka nzete ya parasoleil baokoti so na nsima mpo babomo bien botapote bopartage bamama bomata nde awa bino bolingi place tolingaka kongo braza te botelemi place ya buzoba boza wana bozo kopartage soki bazofinga mutu yabe Karine nani Maria botonzi place ya kopartage boza te place ya kopartage souci na famille ya Kalemba bona mpe ndenge totelemele ya mwana tsuka topandi mpe sango na baoyo mpo ezala bato mosusu bayeba makambo te so tosali bonde a comprendre balife oyo tokoki otemelaka eza baoyo ya bamona ntuka eza bisengo na bango moko bondumba na bango oyo eza likambo ya affaire d'homme mutu ake kaka mobimba boye ake kozwa nyongo na ye na kati oyo tomoni lisolo oyo naza su na mosusu mama moko atindela ye ngai me nazwa ita osala te mama nalobi eza même histoire esalami na mbanza ngungu ye kutu mwana na ye mpe akufi même liwa na tala na biso bia na mbanza ngungu même problème oh écoute moi na ye photo garçon kutu nazala yango kufali na charger po eza moyen atia bango nyonso eza te alobi mwana na ye alingana la fille moko be bawumeli kutu te ne ezala kaka love yango mobali alingi mwasi makasi mwasi alobi lokola aza na telefone te yango ekufi pesanga telefone na yo nasalela lobi na opeso yanga natiki babongisa mobali apesi so omoni garçon na mwana kitoko na mokongo mo lokola moluba pembe te namonaki photo ya garçon ngo basangisi na page moko basangisi na Caleb namonaki nga pena batindele ngango la ba message mama na lobi nazala voice ya mama ngabi mwana na nga akeyi kozwa so te même na ba page boyeze belete abi na akeyi kozwa a mwana na lobi akozwa téléphone pa copine mama akomi pa copine akokuta copine na mobile asenga copine téléphone copine awangani ye mama omonde bawangana yezu alors oh nous avons copine nga tozeni no téléphone nga dépano abi non bonsoir abeleli mbibi ba ta garçon wala c'est que makambu oyo ba mama ba papa bo faire attention mboke baby ba kuluna kuna bato ba olonga ba rekoto oyo bango pe ba bimi ba mutu na mutu azobima na méthode na ye ba ya bo fongola misu. Et puis, et l'autre ça pour la première fois. Dernièrement, na ba Congo, ba boma ba garçon moko ba mapasa. Na ebite soko landango. Ba garçon na ba kena kosala commerce. Donc, elle a kisi likambo yo et kende malembe. Et kende malembe ba osili c'est la biso bana. Nzambe sunga biso pe ko matela na biso ezotanga partout. Matela na biso ezotanga partout ndeko oyo nde balobaka mbonamo eza ngambo
bolamu eza ngambu tozala bolamu lobe ezolukela problème nzambe asunga kaka biso mama ya miso bamama oyo ezokita chaque jour oyo bapepe congolais chaque jour estce nde tozosambela nzambe ayokaka mabondeli na biso te parce que nyonso problème na problème bafamille bazolela mama wana sikoyo soki mwana na ye atielaki motema nde ezaka kalembi fo mona basere ya église nde bakolala na mabele bakopakola mabele bazokolela ndeko ya balobi ndeko ya bomisi foto ne yango wana bomoni bakangi kitambala na mutu baseur wana kutu bayebi Caleb te ezaka nde lokwa baseur nyonso batamboli po balobi yango totikala komona Caleb te mais soki tozosala boye parce que aza homme de Dieu aza mosali ya nzambe etu mama journée mobimba naotalaka likambo mwana mais kota video naokoso te mwana mama naolanda te mais tant baseur wana baosaka naokika bafille kuna baoloba que ba garçon oyo abomi Caleb oyo alataki elamba noir bando bambe bilo na sima ye baza na prison na mwana bakangi ata aza na prison Caleb déjà akei bakotika na bango ye Caleb bisa akei Caleb bisa akei bandeko na ngai bandeko na biso ya mibali surtout bino pardon bozela bando bo excuse nga surtout bandeko na biso ya mibali surtout boza bamboka misika lokola babraza bangola toyobela Europe kutu te po Europe ça va bangola babraza bamboka mo bomwa ndeti barope babrésil baafrique du sud bozala mayele faire attention confiance te okei soki koluka soki baoloba poza 50% toboyi toke koluka confiance na mutu te boza lokola biso nde toa na poto te oui na poto mpe basalaka bato mabe me nde naza na kati ya ndako boye ata na nzela mutu bakoobetwa ata 2 minutes te na banzete nde basali Caleb na poto bakoki osala yango te bato bakointervenir même avant la police eya boza na bamboka moko boye oyo ezali sécurité ezali te droit de l'homme ezalaka nango te esalaka te na bamboka na bino tosala bokebi nayebi so mona mama naoki pasi naoki pasi talaka video naokotala te tala évité so na koti na omona bazolobela te ngabi oyo peuple nini peuple oyo likamba grave esalami likamba kobeta yango oyo me naokota bazaka na makambo moka bafitilité kaka mama mibali na basi eloko te bakobeta vie ba 2000 vie ba 1500 vie bolaka obetaka pa mama sese bavie wana awa place oyo tobakopartage masolo aboye toza bamama ba 9 mois kobota pasi lelo biso tokomi na ba 40 et quelque banzoto tokomi koya misu pasi baoyo biso a cause na misu ya accouchement tango maladi wana yo na nzoto bamama boza mitema mabebe mpola nini bandeko nanga boza mitema mabebe mpola nini omonaka so ofongoli live okobeta 1000 vie pourquoi kopase message aboye te soki tosali balive oyo nde bosalaki balive ya mwana nsuka ata angola oyoka lingala te mais so bamoni foto ya fio bamoni foto ya Caleb bayoki lingala babi te bakommunauté bakongolais batelemi mais bosali eloko te bosala eloko te bozoloba eloko te bokende ka place ya plein oyo ezala kaka na buzoba baolobela kaka Karine lemso baolobela Maria Tumba baolobela Kovodor baotia bamakambo la msusu ya tina te mais na ba 1500 na ba 2000 wana to baomonaki baobeta Bercy peuple congolais yoki peuple congolais osilika mpo makila na biso ezotanga partout bazobema biso lokola bambwa toza bamama tozobota yaya ngala yebi mutu abota koma paralyse atambola lisusu te po abotaka mais soko yebisi azoloba nakumisi nzambe po naboti mwana nanga bimi bia nga kutu na na tante yoke musika mutu yo yebi na na tante akenda kobota mutu ebaluka ya bela liboma siko mutu akolisi mwana boye
oya sunga kaye mais azali susu te lem su ba solo la kina ya komela kepe message que oui maman na ozo tindela mbongo a vivre kana ya asate te nayoki on dirait mama ne pas na Luanda nayoki on dirait baza pe na famille mo ebele na Luanda parce que yango bamusu balobi aza 50-50 nde balobi parce que sœur wana oyo apotanaki na potopoto na ama ya potopoto oyo mwa mokusa alobi Caleb mutu alukaka mpo na mama na ye soki azwi mwa moke aki apesi mama na ye mama azwa lia donc baza esika moko ndie na mama na ye donc mama ayebi ke mwana nga ndenge abimi ake mosala Shilo eske nzambe azoyoka makambo oyo eske nzambe amonaka obenga yo be baobenga nga soka ayo ezolela yebi te so oyo benga nga na otuna Shilo nzambe Abraham amonaka makambo oyo ekomelaka peuple congolais chaque jour eske amonaka ndeko mobali bolamu ngambu alamuki na ntongo ake mosala yayebi ake mosala aza kutu na makambo na bango namoni bapiblisité ya koyemba so mpe concert mo so mpe le 10 ake mosala fille oyo alati elamba ya jaquette ya jean oyo ayepa mondeko pesanga na beta Paris foot nayebi te so mpe Paris foot yango badefisaka na baniongo te babolamu ngambu bolamu eza ngambu na vi ngamo na mona yango ke bolamu nayebi te bato mosusu le bazala bango mitema mabe totikaka bango le mitema mabe na bango mpo bolamu eza ngambu ya mobali apesi ndeko mwasi oyo bozomona oyo faila tia foto na monene apesi ye ntango apesi ye Paris foot soki abeta esila alobi no okosilisa okoya na ndako na kopesa oyo na mo ndeko asengi demanda okoya na kopesa yo bamama bosenga bademande bomaka ndeko akende kozwa mbongo ya Paris foot abetaki ndeko amwasi achangele ndeko oyo ozomona oyo yango mo bayemba basa kuukuuku makambo mpe kaka kuuku ndeko abeleli ye moyibi ye kozwa mbongo na ye abi te loko oyo obe opesanga apres yango ye azwaki abotolaki ye portable alobi te futa nyongo nde nakosongisela portable yokobela ndeko moyibi likama moyibi oyo ekoma sobenga ha ekomela bonsoir ma chérie si neti na Angola batunaka te Angola soki babeleli okata tunu mama okufi yesu yaka Angola soki babeleli okatunu ata mwasi na mobali boswana obeleli ka mobali katunu ndire bazalaka na posa babomaka bato lokola bango baviva na baguerre bapapa nzambe alimbisanga liwo eza destin bato nyonso to me tooloba te asika toloba telema bayebi baoyo bango bakufa basila balingaka biso mpe tosila mais azokita te nini azosenga demande azokita botapo te oyo basabona te bosabone tokozongela bino mais mama sisi azokita boye azosenga demande azokitaka nayebi te pourquoi peut-être azwi appel te azokita deux fois nayebi te soki connexion nazoyeba te asikonga mona matisi amati deux fois je sais pas pourquoi loba nao ma chérie yango nalobi nzambe alimbisa baangolais alimbisa bango makila mwana wana ekokende pamba te mpo mokolo makila eza yesu masiya eza biso te biso tooloba kaka toganga mpona voi nzambe eyoka biso me moto akokata likambo eza na nzambe poto baparent neti nga mwana nga mbala na Angola naza batu nayebi si yo ntongo nayoki likambo mutu aza na destin na ye kotiala motu te nzambe abomba ye mpo soki obi otiaka na motu eza bamisu bakufa na baaksida bavoiture okumbaka voiture oki na mposo okumba sur voiture te ozokontinue mutu aza na destin mama sisi olobi nini aigle toujours ozala mwa moke mama sisi aloba ok problème te namona akangi micro mama sisi fongola micro afongoli oui bonsoir ma chérie wa ezo na ngana loba sasa kona likambo ya boyokanga très bien oyoko
Ouais, eloko nalingi naloba mpona likambo ya Caleb. ndeko na biso Caleb eza ke eza mpasi vraiment makasi komona ndeko ya jeune boye chrétien azokufa lokola nyama na mboka mopaya mpe chose grave eza ke bato babomi ye eza kaka bandeko na biso bacongolais bandeko na biso ya bato ya mangala mpe mutu asali ke baboma ye aza kaka moto ya mangala mpe aza ikoni te epa ndeko na biso Caleb aza mutu bayebanaki na ye vraiment kutu nazalaki na live moko nazalaki na live moko ndeko ya Caleb akonfirme alobi ke mwana mwasi wana azalaki likangu aza lokwa ex na ye comprendre aza ex ne bakabwana déjà depuis 2 ans passé bazalaka ensemble bakabwana na bango déjà 2 ans passé ndenge ezala kaka mais mwa considération mobali azalaki na ye na mwa considération mwasi ye kobeta Paris foot sikoyo azangaki mbongo ndenge ezalaka nde bato bazoloba ndenge ekomi na baniveau oyo vraiment eza mpenza pasi eza pasi komona après l'amour c'est quoi mama ata balobi après l'amour c'est la guerre eza kaka motema mabe eza kaka motema mabe mpo ata mama na bango mpo mama na bango mpe aza motema mabe mama namoni ne Samuel ayebaki Samuel banani aza motema mabe mama ya mwana mwasi oyo Solange soki nade soki Solange nayebi pe te mama ya mwana mwasi nde aza mote mpo mama azalaki sur place mama moto abelelaki gatunu ezalaki mama ya Solange mama Solange moto abelelaki gatunu bazalaki mpe sur place ti bazobeta s'il te plaît bonsoir kanga mwa micro après ozofongola ti bazobeta ndeko na biso Caleb mama ya Solange azalaki sur place na Solange bazomona na miso na bango moko après ntango bamoni ke ekomi kopiora nde si bamoni mpe non mutu mpenza ozokenda kokufa nde bango bakimaki bakie na ndako bakangi porte vraiment bakoo bataki botika aza moyibi te bakimi bakela bango na ndako batiki ye babete ti batie mabaya babwakele peto komi na po batumba ye vraiment après mutu moko ayeka bopartage live bopartage bamama bamata bopartage bapapa bamata après mutu moko aye koreconnaitre ye abi te botika ye aza moyibi te nayebi ye bato baboyi kaka bazobeta ye kaka baboma ye nde mwambali wana akimaki mbongo ake ntina la polise abengi basoda nde basoda bayaki soki basoda bayaki te mwambali aningi akufa sur place mosu ti lelo tonia toyeba verité te seka azwaki ntan akoloba mwa mokie azwaki ntan ayaka kokufa après 2 jours passé ayaka kokufa après 2 jours passé 3e jour nde akufaki vraiment makasi mpona bandeko na biso bacongolais toza mitema mabe makasi na mboka mopaya ozomona bazoboma ndeko na yo congolais yo ozosimba libaya mpo mwa mbala na bomaki obetaki libaya suka na tolo aza congolais aza mutamanga namoni foto yango batindelinga babi yo foto ne yango oyo mutu nde bango balobi akangi nayebi te so ye wana akangi kitamba na mutu nangi vaotie elongi tout le monde bakapite yango ye wana mpenza aza na maboko la polise azolela kuna azoloba non na bandeka koleka nazalaka dépasse oza dépassage oyebi likambo te omoni ye ngombe ngombe yango obambi ye mwambala bato azalaki bien bandaki koyeba innocent atiki mwana te eloko te akufika lokola soso lokola taba kaka boye na nzela topesa mama Sylvie alobala moko ndeko mosu akiti mama Sylvie fongola micro oloba mwa moke ya mwasi Bonsoir, maman. Bonsoir, Yaya. Botapote ngana zoloba pona tina ya Caleb. Na koloba pona ndeko mwasi wa uti koloba Caleb atiki mwana moko ya mobali. Amen. Caleb ngana zalaki na Petro Ngole pene ya église ya Bashungu. Caleb asalelaka musala na ye wana na place ya Molière. Ndeko atoloba ayebi na Petro Ngole ngana za na peleka ya église ya Bashungu wana na shipipa u
mwana mwasi wana na Caleb bazalaki kisheri vi ke biso balanga tolaso tolongwe na Congo toke Luanda tokendelaka mbongo wana Caleb azalaki moyembi azoyemba na église ya papa soki na bosente Paulo azalaki leader ya chorale mwana na nga 3e na nga bayembaki na esika moko na Caleb. Donc bayiro wana ata na fresh ko wana quelques personnes bayebi Caleb nazokamwa ti babelela ye moyibi bato baya babeta ye bato bayebi ye te c'est que problème eza na kati mpo ayebani na bayiro wana makasi na Petro Ngol wana Caleb ayebani donc ntango nazwaki sango ya mwana mobali akufi babenge moyibi na kamwe donc epesi ngai pasi ti lelo nazoyesa bino jeune fille na nga azolela awutaki koya awa ayaki mpo na maladi azoloba kuti nazonga ata lobi namona ebembe ya Caleb donc nakamwe mpo yo oza na bayiro wana ntango bazobelela yo gatunu oui nayebi ye très bien donc soki okoti na compte na ye na TikTok donc azopesa nga mawa nzambe atiki ye mpo na nini nzambe mpe apesaka ye tort te continue na TikTok akoma komoni bandeko bakoki kokende kovisite Caleb nani bon akoma kombo moko boye ya portugais bon lokwa na sabone mpa na yo soki na zwi kombo akoma na TikTok na otindela yango c'est gentil maman merci donc azalaki mwana moko vi na ye mobima servi nzambe na kamwe ndenge nzambe atiki ye bakondanaka nzambe te mpe bayiro wana bayebi ye très bien atako babelelaki ye gatunu fale bato oyo bayebi ye estce parmi bato wana babambi ye mabanga mpe babeti ye banzete moto ata moko te ayebaki ye mpo batika moto aya koyeba ayaki na suka akomi kutu na video mo mpo atelema pasi namoni ndeko nanga Priska akomi komboni akoma Caleb Nzinga d'accord bon Caleb meka koluka ye Caleb Nzinga merci donc ndenge basali na sepeli mingi na basali ya nzambe ndenge bake kobelela donc komodire uwa nyonso ya fresh kwa bango nyonso donc eza mokolo moko mokolo bakobimisa mwana mobali wana nde balobi ke bato bayebi liloba nzambe bamarshe ata mpo na mwana wana epesinga mawa mama jeune fille oyo ye Priska oyo bayebani azalaka fiancé chéri na ye lokola na ngola biso tokendaka koluka mbongo wana mona Caleb aza na mbongo te atikaki ye déjà 2 ans déjà passé 2 ans passé bayebanaki yo ye kobeta ye mpe Caleb azalaki te nde nawuti kozwa barenseigné mpe bavisia na ngai tozalaka nde kuna ngola ayebisi ngai Caleb azalaki te atikaki mutu ye adeplasaki na nsima na ye mwana mwasi wana ye kobeta je wana Caleb azalaki te ntango aye Paris foot wana ntango Caleb aye ekomaki deja pokwa ayebisi problème ya tokende lobi nakende osenga ye mbongo kosenga kende kosenga mbongo ayebisi kende opesa te 6000 kwanza na mbongo na biso ya 24000 francs congolais eza yango ebele te ebele te 6000 kwanza mama 24000 francs congolais na mbongo na biso yango ebomi mwa 24000 francs congolais na dollar combien biso toza na Europe s'il te plaît ekomi 10 dollars te ekomi 10 dollars te mama ekomi 10 dollars te koza ba 8.5 boy botapote live bopartage bamama bamemani sikoyo mama Sylvie oui mama nayi naloba nao nga navandaka nazala na Luanda malgré déjà naa nanga na poto nazala na Luanda si je ne trompe pas na 2006 donc déjà 2004 na nda deja koya Luanda parce que biso toandovanda na Lunda na Zamba sikoyo nga nazalaka
bayiro na nga liboso na komaka ezalaka na na marte na roi 12 après na yo okende na roi 15 après kolongwa na nga roi 15 na ye kokende populaire navanda na dictionnaire kowana na populaire mais quartier wana Petrangol wana eza na faux quartier parce que populaire na Petrangol tokangama na et puis Petrangol wana eza quartier bazairwa balanga batonda kuna Petrangol eza ndenge moko na mabor mabor na palanka na palanka parce que batu oyo bakangama baplace wana et puis biso bandeko na biso toza boye nga naloba yango na ote koloba awa avant bilobo ya ubi avant bomata na ese ndeko na biso mwasi ese biso bakongole totika mpe mwa complexe cc pardon pardon maman cc nanga pardon donc du coup toloba biso mpe bakongole totika mwa complexe moke soki okomi na mboka moko olie koko oyo ebela te na bouille oyo ya bouillona oyo naza 50% lia 50% quinoise eloko wana ebomisa biso makasi même awa nga naloba yango na bato na poto oyo eso angola na nga abi te nga nayebi angolaise to angola koloba lingala te vrai shungu bayebi lingala te oyo nyonso alobaka lingala oyo toa bazombo baa bangole te biso tozalaki na angola na nini na élection elekaka na 2006 wana ntongo bato baosala baoke kosanrole mpo bazwa babiliete soki olobi oza moto ya mbanza ya kongo baopesa o mokanda te baolobaki oza na province du Zaïre lobaki oloba kutu na moluba ya dundu to ya tchatchonga nde bato bazoka mikanda na 2006 bandeko na biso yoka na ye biso nanu mama muzombo aza angolais 100% angolais eza na bangolais mosusu mpe balobaka mpe lingala kasi lingala na ye bashungu mosusu balingala ka tonalité noko yoka kenda ya biso mpena bazombo tobotama na Congo ezalaka ka différent te ma Sylvie naza na Angola depuis 2002 nalekisa vi na nga na Luanda mpo neti nga Luanda na ndo olinga ngo nanu te Luanda nga natikala kolinga Luanda te nga na bando ovanda mingi na zamba tooteka tobi mpo bamakambo na zamba esalama te na Lunda tomona kote masasi ebeta te me na Luanda masasi ezokwa mbunda obibi na kwebo okiosombeloko masasi ebeta ya dans les villes sosoi na oloba bongo mama tozala kuna parce que bangole bango moko babenga bazombo baba soft souris baba bangole te otika la peine de bande reçu personne mama yo bonsoir yaya mama yo la loba nan yaya bonsoir yaya te jamais bonsoir yaya en tout cas citation yo penza en tout cas ezosala pasi mingi donc ye mingi ya kolobeza te omoni nyonso euti kolekana na bayiru wana ya Petrangol eza na miniti oyo lokola likambo da ase esalami mutu na mutu oya kopesa baversion na ye oya koloba boye donc likambo da ase esalami donc surtout mpona mwana mobali wana quelque part ndeka mama uti oloba aza pena musali na nzambe ya solo donc quelque part tokoloba nzambe emo mutu apermete yango parce que mwana mobali oyo balobi avandaka na quartier wana alekanaka na tout le temps abetisaka Paris fuite wana eza na bagarson ebele mpe bayebaki mais siko nzambe apermete mpenza baboma ye bongo liwa ya pasi lokoyoka ya pasi donc soki naotala bavideo nanti siko naolela lokola ndeko na nga nazokoka te nazolela na niveau moko donc naokokosupporte te en tout cas mwana mwasi oyo quelque soit ye pena malédiction ekelanda ekande baoloba ekelanda ye ndenge bazomodiri ye mama na nga ozala na kima te parce que ye omoni yango bien ayaki kosenga niongo na ye ezala niongo yango ya $2 ezalaki excuse me pardon mama ezalaki niongo te nde bato bababila yango niongo ye azobetisa Paris foot na ye yo longwe na ndako na bino oke obeta oza na mbongo te po amonaki kale bazalaki te atikaki mutu après takwa kolongwa ayebisi mwana andai kobeta yebisi soka ye ngai mwasi na ye eza pasi mama nanga eza eloko ekomi mwa mbala wana botuna eza $6 6000 kwanza wana na euro eza 6 euro na dollar eza $6 mbongo mobali wana omoni
donc eza acte moko na mama ya mwana yo moni pena mwana no bongo tite bakomi kobeta mutu tina niveau wana ba te botika aza innocent mais basali eloko moko te bakomi tina point baboma ye en tout cas non ça fait mal mais mutu asali makambo wana mama wana aza congolais balobi pe babi mama wana aza congolais epi mama ngo na mwana na ye bapriaka église moko il paraît que yoka bautaki prière na tongo bapriaka église moko oh là là mais basere wana baoloba non siko kotoka ya ndeko kasi na ekolando mama leke lobi ke bato ambanza Congo baza bangole te baboya kopesa bango billet bazombo baza bangole te non la mateli yango pe kutunga la mateli te ndeko nanga longola mo wana baza pena bangole mama yaya te mama baza bangole tokenda kolanda babileti ti kuna na bambanza Congo yaya mwana mama yoka bapesa na bileti boye mama Angola basala ndeni province nyonso ekangama na Congo démocratique bakomisa bango banani balanga lokola guerre ebetamaka makasi na Angola bato nyonso bata wish batambanza Congo bato wana soyo nyonso to bakoki kosupporter balanga bakongole tokomaki na bango na Kinshasa omoni ntango soko baekozonga nde bakoma balanga mais baza ezala Congolais ezala Angola mama yoka mwana mama yoka nayebi bopela na likambo makasi non eza omoni nde tikala mama zela na kati na maloba te s'il vous plaît zela yaya zela loba nayebi bopela koto omoni nde tinga te yoka yaya zela omoni nde tinga na oloba no boye nga babotanga na Congo nga ndenge na zabo nga mutolo na ngetu ekundama na Congo même bana na nga bano nga na boti babenga nga kutu no sama elanga bana nanga mo babenga nga langa ndeti nga na za nanga pena Congolais na ndima yango mais mama nanga na tata nanga baza ba Congolais te bakima kinde guerre yango place bakenda robotanga to umeli pete na neto ekozonga na kolivi nanga mbimba na Angola mais babenga nga langa nga moko pe na ndima nanga na za langa na linga mboka wana makasi Congo na nenga mukete Mama yola bano boye bana babotami kuna nga ata bakoko na nga babotami kuna babenga nga langa omoni ngai nayebi nde ekendaka sko nga na repete kaka o bango moko bangole bashunguka o balobaka balanga yango ndoko nga nalobi balanga yango ndoko nga nalobi te tosolola na osese to tosolola boye makambo supe kota me tozanga na sujet omoni ntongo nazala kuna wana ocomota mwana nga liboso ezalaka kutu soko okepa ozwa billet mama nzambe na lola oyokanga baobenge lola basoda bazwa te ngapi na oyebiso lelo billet kutu ekomi wenze yaya omoni bileti ya tangu wana ndesi biso pe lelo surtout biso kutuka bato akota wiji ekoma pona ozwa document omona ta musufu kende pe suna bakati ya bamboka badamba boye eloko tolo bakaka ekoma pena bandenge moko bakeba bapesa kabiso document tete wana te na lobi babanda yola na oloba na yo naoloba na yo biso tosalisa basedula ezalaka soko lobi moto oza ya nini babenga mboko baluba chachonga tona baluba oyo bato wish wish te baluba ya chachonga soko baluba tozala bona luna ndozwa soko lobi musomo bando pia te na 2006 nzamba oyo kanga ya na 2006 ezalaka bongo bato bazalaka penza ebele te na mbanza Kongo nga na botami na mbanza Kongo na koli na mbanza Kongo na mwa na mbanza Kongo mama nanga za mutu mbanza Kongo papa nanga taza mutu mbanza Kongo na nzela kuimba na tempo wana ba 2004 2005 2006 ba bileti pona baba zombo te biso nde tobota ma place wana toyebanaka bilongi mutu yango soki aza mopaya tokoyebake mutu oyo aza ezalaka bongo
ezalaka bongo po batuno bakestion me justement batémoin po bazala na chef du quartier lelo mpena bakestion eloko bakestion batunaka pena ati lelo batuna kaka me ndenge mpenza ezalaka na pasi bongo ke moto awuti kongo aye paswa bileti na pasi ezalaka bongo te wana mpenza eza mpenza koyebanake te otamboli banda na nini na 15 kaza ti na madungu kuna bien na ntando avunda toyebani biso nyonso mopaya ndenge azokota na kati ya mbanza kongo biso toyebi deja ke oyo aza mopaya ndenge ozokende na registre bakomplike yo nanu oui soko lobi ngai naza moto mboka oyo soko lobi ngai naza moto mboka oyo fo batuno bakoko na bino banani ata oyebi koloba lingala te ata oyebi koloba kikongo te mais fo oloba bakombo akoko na bino bando tuna mai ya mboka na bino kombo nango nini yo koloba siko mai ya mboka na bino soki moto asera de kanda na kote bakwimba kuna baotuno na sera de kanda bosokolaka mai koko na bino falakisa bino teya makambo wana nyonso bie papa to mama natamana pete ezalaka bongo mama bonsoir botikela biso mpe toloba baloba kaka mama bonsoir boni bino nakoti vraiment na sujet oyo na dossier oyo namona publication ya ndeko oyo mais na comprenaki yango te nazali mpe mwa bizi moke na ngai nayeba problème yango esalami ezalaki problème nini esalami wapi ya ndeko na biso tomoni Caleb mponga mpe komona Caleb ayo babotela ngai namoni video wana vraiment esala yanga mapasi me nakoki na tuna esalami na wapi mponga mpe nazali na Luanda na sikoyo naa na Luanda te naa na Johannesburg so boko éclaircir nga mpona dossier ya ndeko na biso babomaki yo sese ndeko mobala tuni no live eza ya youth allo ndeko Dolce Gaban ndeko na biso Caleb mama sese afungoli live o parce que ndeko Caleb azaka na Luanda ndeko na biso congolais aka na Luanda aza pe mosala ya nzambe me afungola kabine abetaka bajo ba Paris Foot ko eza kwa ba PMI Paris Foot sikoyo abanda kobima na fi oyo kala sheri na eka na murada na eti ya bomwana kaka bakabwana pe sikoyo mwana oyo ya mwasi abetaka pe Paris Foot akendaki kobeta Paris Foot epa na ye me ye Caleb azalaki te nde ezalaka kaka tikaki mutu atalela ye sikoyo mwana na ntango abeti apres ayebisi mutu abanda otala ya Caleb alobi se Caleb ayeloba na ye mwasi ne mutu ayaki nde Caleb ayebi ke tozalaka su te nini te ake mpona asengi mbongo ifo zala alingaka meme lokwa bajemo nde Caleb abi abotolaki soki telefone akangi yo telefone nde mwana oyo abengi katuna le mama mwana oyo ya mwasi oyo ayebi mpe Caleb apriaka eglise moko babandi kobelela katunu yo mo oyebi Luanda bato babimi babandi kobete banzete bon déjà azalaki mpena nzoto déjà ekufaki après ke okokufa soki na hôpital après 3 jours so après 2 jours nde toyoka bandeko mosusu baoloba esalami wapi yango bongo na Petrangol nayoka pasi makasi ntango namonaki yango mpe asonam kaka bato babomisi wana mpe bazaka bacongolaise bacongolais nde mutu babomi ensemble bacongolais bakongo na bato angola bamosusu de bashungu bacongolais bakongo
yango nga naoloba ndeko mobali akomi na se botikoloba bacongolais eza bashungu mutu na motema wana nga naotina te eza bacongolais bashungu En fait, la matière pour Caleb na Solange batikala kozala mwasi na mobali te bazala mwasi na mobali te et Caleb pe azalaki wana sur place eza te ka déplaçaki atikeli mutu te abetaka ango foot na Petrangol. Caleb aza chantre en église ayembaka. Ok. Nani Solange aza déjà cliente na ye abetaka ango foot pa na ye ndenge zalaka et arrivaki ke azalaki na mbongo te na minute wana ayebisi Caleb ke na beta soki ntango na koganye na kopesa yo mbongo na yo ntango abeti amoni ke aganye te ase découragé ekomi pa pesa mbongo ya bato akomosalisa ye bazikizaki eyeko arrive elekaki si c'est 3 jours ou 4 jours boye Caleb ayolanda ye tina ndako na bango Solange azalaki na mama na bango bafandi Caleb akoti apesi batarde ayebisi abi na yo ozwa mbongo ya bando lukasi ese baje abi opesanga mbongo e compression boti ba mibale Caleb azwi téléphone ayebisi abi soko yelinga mbongo na ngai 1000 kwanza na kozwa téléphone na seni na pesio mama la bango pe ayebaki ne kutu dossier yango te eza nini ezalaki mama la bango mpo asani mosala na ye ntango abimi siko mama la bango amoni ke babimi na téléphone na mwana fallait atuna te explication atuni pite donc nde mwana bande ya kobela moyibi mama la bango pa koti bando bela pe moyibi donc bato babetaki ezalaki na balanga bazalaki na kati ndeti mwa mobali oyo batie elongi na ye wana aza langa babi aza congolais aza congolais même Solange pe aza congolais asko bana Solange aza bana moni bana ba congolais oyo babotama na bakongo me bakoli ana Luanda baya bana mikela na Sumbura isko mutu aloba na ndenge na ye toyoka nani voilà naoloba likambo na yebi nazotala bato biso nde baokoma na se yo loba yo te alors comme bandi kobeta ye Solange pas azalaki na ye wana sur place parce qu'amoni somo wana fallait intervenir ke botika ye expliquer même lisolo ndenge ezalaki soit histoire ndenge ezalaki ye akimi na ye ki somo wana akimi parce que tant que c'est bon ke botika obeta nga naza makambo koloba na bino botika obeta bon boyoka te baobete kaka bazela wana banzo filmer etika bandoka nga suki lobby fille moko ayaki wana aza madame ya basolange oyo atangisaka Solange ayaki pana lisolo yango wana atangisaka alasi biso mpe bavideo ya Solange mpe na classe atanga na shkola 11 alors fille yango aza na 16 ans ke 17 ans Caleb ana 26 ans elongi wana ya 16 ans akufe sur te me mwana okotala bia aza mpe mwana ba 17 ans te aleki bon aleki apesi age ne yango wana otoyebi te bamisusu mpe bakoma okita bana age oui et tu quoi arrivé bayoki bakei na ye na bakendani na Maria pia tant bakei na Maria pia boye tant bakei kuna asalaki hémorragie interne ndenge akufi et maintenant papa ya bala fille tant bayokanga mwana na ye ya mwasi papa na bango asali crise ya kokaki yango ta koke supporter papa bona mitu akufi wana pe na yoki yango lelo papa Solange akufi donc il faut partager votre apote votre abonné torozongana papa nape na yoki yango lelo yes akokaki kosupporter choc wana te donc façon bayaki kokangela mwana akokaki kosupporter ngo te nde asala crise bakini na hôpital me papa bango akufi liboso ko bakanga ye mama ya bango voilà papa la fille ya la fille bakanga ye mama bala fille ntango mwana ye kobima batiki mama na bango bazwi mwana parce que façon bakangelaki mwana papa bango akokaki kosupporter ngo te akwei asali crise ya mwana moninga nde bacubaki banzete asupportaki ya kokanga ka nde asupporte te donc asali crise yayekuta etali biso te et la fille ndaza boye bamitu obele aza na maboko déjà ya l'état bamitu baolobo bakatele 20 ans de prison no bakatele 20 ans de prison te mpona asambi te na babi bakangi mpe garçon oyo batie oyo sesa tie
abambaki ni nzete wana ye mpe bakangi en plus bato église ya bakaleb ezalaki lobi batambola ye mpe trangole mobimba bande kosaka baolakela na bato na moto obambaki brike na moto obambaki libanga na moto obambaki nzete soki boye komimonisama te bosenga bolimbisi boyebaka bino nyonso bozala elongo batika kutobenga bango basenga pardon Caleb déjà ke papa na biso gola akoti mpe aloba mwa moke bokanga micro bonsoir bonsoir papa wana akufi wana akufi mpo susi ya mwana na ye ya mwana moninga te to ndeni pere wana ya mwana na ye nako bakangi mwana yango akufi nde babongaki mwana moto akufaki te kasi bake sikoyo tia diplomation akufi te bayebi papa ngo akufi te akufi nga nayoki yango mpe lelo nde ndeko nanga mwasi alobi bwe nga nayokaki yango na moi naokotela ndeko nanga te nayokaki yango lelo babi kaka asali crise akufi amoni soki totali yango bien nga namona mambo oyo ekotiki ndoki na kati normalement muyibi yango ata bapetaka yango quartier yango bayiba bango panda 20 ans oyo baka na kanda moko bamona muyibi to te nga nalobaki ntango sesa banda live nga naloba ezaki ndoki te ezaki ndoki te eza mama nzambe papa Pedro ngai nafandi na Petrangol nafandi na Apasha en fait na minute oyo naza sukuna te mais famille na ngai ndenge la sœur auti kopesa explication ezali bongo mwana wana ya mwasi amikimelaki deja ntango dinike eyaki parce que ntango babetaki ye balongolaki ye mbala moko te bazelaki la police mpo na ngolo eza bongo bazelaki la police ye dinike ye na camion na bango nde bazwaki ye bamemaki ye na hôpital nde na hôpital bakendaki babinoka na bango te bakenda ye na Maria Pia basali nyonso batiaki ye mpe na babombone mpo ameka kozongisa ye tout ça bon asalaki deya hémorragie aye nga ndenge akufaki nde mwana ayaki kokima nde bomona ke bandaki kolukisa mwana na la police nde basalaki effort mama nde bakangaki mutu ya liboso mpe mutu ya liboso abandaki koganga moyi mama nayokaki yango bakangi ye baye kokanga mwana bon kote ya kolibere mama wana nayebi te nakoki koloba towa te nde après baye kozwa mwana mwasi mpe bakangi ye azalaki na squadre oyo ya Petrangol basoda Petrangol nde mutu bandaki koluka ye balukaki ye parci parla nde bazwaki ye nde bamemaki ye na ifa alalaki na ifa na minute oyo aza na ifa nanake komaka te parce que na ngolo ezalaka soki bakangi yo okende komando après komanda koinvakuer yo na ifa mais sikoyo na ka na ye deja okoyo elekaki deja na TV ya Angola nomoni peut-être lobi ou bien lundi akoki kokende mais na ka ya koboma batu ndenge babetaki jeune wana ndenge akufi eza mabe tokoki koloba te ke non bakongolais nde mutu babeti non eza bakongolais te botika koloba bakongolais parce que eloko tobosanaka mukongo na Angola azali angolais aza congolais te non ke mutu nyonso tu soki azoloba lingala nde aza congolais non eza na bangolais mosusu babotama na Congo mais ntango na ye koki azongi Angola aza kaka angolais c'est-à-dire Solange aza congolais te aza angolais mais bato bazoloba non congolais non aza angolais papa na ye angolais mama na ye mukongo
entre parenthèses ya kuka meme kuka oui. kuka meme Caleb pe aza muzombo aza pe angolais Caleb wakufi Oui, sikoyo le problème ezali dernièrement na coin ya bato bayebi mpe ntango bautaka koboma susu moyibi moko wana babetaka ye kaka wana kutu bato babetaka ye ezalaki bato ya moto mais wana vraiment azalaki mpena moyibi babengaka bango bamutikasha bayibaka donc bato oyo omona bayibi yo mutikasha bakasho ya banki wana ayibi yo akei babimisi mbongo bazwaka pena na code bazalaka pena na mwa badomination na bango baotaki koboma moko wana. Le problème ezali ya Caleb place bazobomela Caleb nage quadre ya la police eza pas même 100 mètres mais baye te baba oyoka makelele wana te donc eza pas même 100 mètres makambo na oloba bato bayebi place babomeli Caleb ezali bikote église ya nombre 1 moko boye wera bandaki kobwaka boye seri moko boye mpe abetisaka wera concert aza pasteur babomeli kote wana à l'époque déjà kala kote wana ezalaka déjà suspect ezalaka na bagroupe ezali kobundabunda pamba mais kote wana ekoma nango kimia diniki aboma tous les miyibi oyo bazalaka na secteur wana mais sikoyo place babomeli Caleb na la police eza mosika te donc bakokaki kozwa Caleb bamemi tina la police naloko ngape nalobi na sese kwa azalaki na telefone wana na maboko akanyo na kanda bomemi na la police bango ekoti famille. Bonsoir. Yaya service là non gola si solo pardon après yo rejoindre ozila Caleb bamemi tina la police mais peuple kosala eloko oyo mutu asali te bato bazoloba Caleb bayebi Caleb te nga nayebi Caleb très bien parce que eza na petite nanga moko batongaka Caleb abandaki koya wana basambla na église moko Caleb alobaka te aza jeune moko aza bien moni aza bien ampesi na mosala na ya nzambe ayembelaka nzambe tout ça bon moni ndenge église bango moko balobi justice ya nzambe ifo esala justice ya nzambe pene esala mais soki ezalaki na bafamille mosusu benga bazela te justice ya nzambe esala parce que Caleb ayebi eloko ya mutu te bato nyonso bakomaka justice ya nzambe bon soki ezalaki na bafamille mosusu benga bazela justice ya nzambe esala te koboma mutu na niveau oyo babomeli bango nde babomeli Caleb eza pena malamu mingi te nzambe alolaka asunga mutu masasa akufi na ye mbala moko akufa na bapasi bongo ndenge epi eza onzali babuki ye nzoto kobimba maboko ekumbamaki makolo ekumbama donc échange nzambe alingisa bango bonsoir loba la famille bonsoir bonsoir azopesa version na ye na likambo neti ndeko golo bandaki bien mobeti libanda bisika Caleb akufi na la police eza musika la police eza na direction na biso nga naza na petangol moi la police eza na direction na biso la police na pa na biso eza musika te dans cette vie nombre 1 na nombre 1 si la police yebisanga kozala combien de mètres sikoyo nombre wana faut tuna côté ni na nombre eza nombre 1 te Caleb akimaki non faut expliquer très bien moi Caleb opinion na yo pour condamner mutu te po masolo même nga la pelesi caméra na zupe version nanga mususu appelé la bandit là bino pe boye na oya bino ça veut dire maman c'est comme mutu parce qu'on a lobby eza même 100 mètres dans le lobby eza 100 mètres za mulaye 100 mètres za mulaye dans le lobby maman c'est
likambo eza wa eza ke noke fille wana abetaki soki mpe je à Paris futi pa Caleb te moto ayebi Caleb mpo nga nayebi no Caleb azalaki ya koteka na padarie ya depoje musicien mpo nakendaka mpo église ya Caleb na mpona biso na nsima bango baa liboso donc mbongo wana eza ya neo te eza mbongo depuis année passé eza mbongo ya neo te eza mbongo ya neo te donc tika mpe en plus Caleb mpe akendaki na pokwa te Caleb akendaki na tongo akendaki na tongo asenga mbongo na ye pe mama ya mwasi mama ya fille wana yebi Caleb très bien asele ba pe misala pe na ndako ayebi aza extrañe te pe église wana porte abler Caleb abete musique du keto participer parce que kala mingi tenga ki abimisa banzembo na sika awa si église wana o wana ya pe wana Caleb abete musique wana omoni place wana kuna na freshcour wana ndeko golwa koloba teka mi basila nga moko balianga na 17h balianga telefone ekenda donc chance na bendaka loboko mama Chancelier soko komo kende bikota kwanza nde wana na kupesa o raison mais bikobanda mama cc oyo kanga la koloba la minute oyo makambo oyo bandaki depuis mama cc makambo oyo bandaki depuis na Cannes Petre Ngol eza bien te bandaki depuis na Cannes Petre Ngol eza bien te parce que côté na biso déjà na année passée de bana bakufaki déjà de bakufaki jour à match ya Congo na Côte d'Ivoire mwana moko batie mbeli na veli na biso Luke Panzi, Mboule ebeti semaine passée, courir kei, côté koué, basi singa batie na mire, ba yibiso singa, tout ça les 4 jours sans courage, donc dini qui est ça ma casse na plus, désolé, on peut expliquer sindeni, et ça là on peut me que tellement na peu tangol banda ka kani, donc c'est ça en fait na koloba. D'accord. C'est ça. Après Camille, eza pasi makambo, bino ko poli ale boko tchon pa bato. Hein? Siko papa kuka nga pe susu na reprovide yo place olobi ke batu babomi ye eza bakongole te eza bangole na ngole na kongole tozaka makila moko zela na papa nga na lobi bangole zela noko zela yaya mama eza bakongole te wi yo moko fandaka ana Rwanda nga pe na fandaka awa na Rwanda omoni babomi ye bakongole yo nga na lobi botika koloba bakongole pona ko bakongole kaka te ponga video wana naza nango bezaka bakongole te bazala bango ya kosangana ngolano na bakongole bazala na bango ya kosangana po mutu nyonso afandi na Rwanda yebi bien maboko Petre Ngol baoja enda kwanza efandi mingi bakongo ya mbanza kongo wishi na maboko ya mote bafandi kuna siko na bakongole pe bayaka bafanda nanu na bakartier wana donc quartier wana esangana mingi na bakongole na biso bakongo donc soki acte wana esalemaki biso bakongo toza na kati kongole pe aza na kati selo ngai mpona ndi opesa la parole nga mpona nga namoni kaka bato babande kobeta ye po place moto azoloba ke bozela na explike balingai bazela nano explike ata na la police soki mutu abomi mutu lokola boye ye abomi sisi muninga bekuna na la police baozela nini ye aloba po bayeba source likambo ebandelaki wapi esukelaki wapi siko ye azolobaka botika na explikai baboya explikai bonsoir d'abord à tous. Bonsoir. Bon, présenté nano soki otali konanga complainer comment mi koti na TikTok oko découvrir nazozwa chargeur na kangi micro nazozwa chargeur lobaka mais comme ça ba yoka no ah fa ça daipa comment tu fais ya soki okoti na nini nango kutali ba photo na ba publication avant liwa Caleb o comprendre soki bosola na nani naza Caleb c'est mon cousin
cousin par alliance parce que leki na ngai avant dernier na biso nde camarade ya Caleb aksika kufeli mukolo akufi balali na leki na ngai chambre moko mbetu moko Caleb abimi na tongo alakiaki ekobra nyongo donc Caleb depuis elwanda awa 7 avani na ndako na ngai 7 donc nde nayoki bainformation contradictoire yango wana toza na devoir ya koéclairer opinion ntango okuti bainformation eza mpe ezokadre te malgré mambo eza na justice toza mpona opesa mpena badetail mosusu te eza secret ya justice mais à vrai dire Caleb aza moto abaza Congo aza mosasala nde tobengaka aza moto akwimba papa na ye aza sur place awa oui papa na ye aza sur place ya papa na ye nde aza résidé na wish mais aza moto ya wish te aza moto ambanza Congo donc Caleb ndeko nanga futu bomoli sikoyo lobana o papa Camille Ojogo Caleb auta Kinshasa kina bayaki kutunzela soyo bakangai bango mwa bakomunikation famille bazali obligé tokende leki ala ndinga mobile bazali obligé ke défendre bango so bayaki na avion je crois et 2014 Caleb a déjà moins temps atangi une école francophone atutu une école francophone ya shkwanda na bayebi Caleb chantre de l'ethne so continue ba publication na awa ya si mon partenaire na mariage nanga comme mon organisateur ya mariage mtabeta musique mtabeta Caleb na ya c'est ya bana ma tout c'est avec c'est notre frère ba version ezopesa maneti ya papa na kufite papa na tozaki lobinga na tokutana na lobby na on a Fati ba 19h soki akufi seka akufi lelo mais na na version wana te ni commande papa diongo zela na kutana papa na obamba ka tabuti tout est point bon dossier za na dossier za c'est derrière tout le monde bakotika mwana wana mwana zakuna ana zakuna mais mwana wana akobeta prison mwa babioba nami ndeko bakolo kwa mtu ya ukima tusa secret ici bakuna na kasubami pale rien que jeune fille na garçon hapo mwalimu tu hapo maki Caleb na Barot simba ili kwa mundu ba mtigi domicile na pote mobomi no soko Facebook mais bon na garçon apotona ekuza bato bao gravar batika na ko gravar po azo cracher batika na ko gravar Papa Camille ozo cracher batunde bazo gravar live oya bana zo cracher mi ah comme vraiment mutu bazo graver po basana oni makambo pe bakongo baleka kindocument esala bongo soki bao graver esala kapena bo ba live tibalo batala ndeko na oloba papa Camille bakongo pe baleka kincho est-ce que koti kindoki te ka pamba bo bati boma toke na ona na ndinga bakongo bakoti na sima te bo non toke na ona ndinga kindoki te toko misubandu bakongo babato bien te libota mabota nyonso ezalaka na kindo makelele Papa Camille botika kosala enregistrement alobi deja me baondimela ngai te bazosala mpenza nini oyo baograva yango baondima te spiritualité koti na kati papa tokendana na biso kaka spiritualité eza normalité bobongaka motu bo mpo babeye moyibi boyoki te yo te na Angola pene ekoma bongo
soki ka babeleli yo bakobeta yo ava kutu yo bakobeta bango bongo te bazala na bango bongo bangole wana sikoyo eloko nga na oloba nde toza boye toza famille mpona soki ezalaki live ya bangole na nga na ya te mpona yebi nde toza boye oyo nyonso ayebi peut-être aza nde motu soki ya mbaza esala nango epasi te parce que biso mpe tovanda ya mwitu te mpo na ngola ya baane passé donc tonde ya na boti mwana na liboso na ngola donc narumela mwa bangole wana bashungu wana bayoka lingala te bafrangole ngala kopesaka bandeko na biso conseil ata mama no pardon papa ata mama no aza so emuta ya mbanza Congo oza noka kinois donc mizalaka kota ba kinois zalana ka kota ba kinois kokere pa ezala nka ndenge Angola te même atala ndenge Brazzaville o mona ndeko na biso soka komola balingala komo cha bano o naza lia moto tika ba complexe parce que soka kanga baki makasi na bakino mso sanga kanga na bala basi pa bala basi ba shungu ba bongo ba bomi saka batu bango ba bomaka nonu mibali na bango sese biso to vana Angola ba vevo ba makasi za ya basi ya mibali bazaka te pourquoi soka bomisi mobali yatika na nyonso ye na bana ye mutu nyonso yebi yango ava na Angola donc bangole bana bango ka mape pona nga na oka passe tant que moboti nazanga bana mibali misatu Maman Aigle oui papa esali bien te mwana muninga Maman Aigle boyokanga nanu papa oloba no nalingi te na live tolobela mingi Angola Congo tout ça ezopesaka mwa ezopesaka salite po tozaka bato moko tozaka bandeko nga na komprenaka te soki tokabolaka mpona nini soki Angola nazoki Congolais mpe azoki makila ebimaka rouge tozaka bandeko yonga mwana mama nga na oloba ngo na kaya liwa naza libre ya koloba po naza congolaise omona so toloba ka to abandeko mutu nyonso nde ndeko aucho mata tonga lobi ke papa kale bango paza angolais bozaki na mawa makila ndeko na bino te boke ko boma jeune garçon zaki na makambo ebele fois ça na vie il paraît que akufi soki na 25 ans na monaki mutu ba akomaki ake trop bo mwana donc bokati mutu vie moi je m'en fous de ça net nana lo ba veto lia je m'en fous naza kinoise Aigle, s'il vous plaît, oui, moi, maman. Omoni place wana babomelaki ezaka Angola nute azalaki wana Congolais pe azalaki nakanisi ne bandeli na explikaki deyake ba quartier oyo ba mabor kwanza Congolais aza biso ba Congo pe toza susi te pe na kati otomoni biso ba Congolaise toza awa biso ba negra ndi na kintoza omoni Congolais oyebi kocha mutu gilet to mulangi Congolais akeka bangola biso toyebi kokata mutu pota te Angolais te kikulu ne uti wapi kikulu na te tolobi ke Congolais ka bato babima no bato neti nga na yekolaka kosuka na lunda basala kote oyoka kokeko papa mwana muninga bongo ero toyebi te so mama ni aza wapi soki mama naza ndeni po toyokaki biso nyonso ezosala biso pasi ezosala biso pasi tolobaki yango na sese tolobaki yango susi tolobaki yango liboso na sese ava bino boya soki biso esa biso pasi se wana balukaki na potopoto oyo alobi biso toyebi kalebi te toleka tosakaka etanke basala ya nzambe parce que biso tu tokosala marche même jour tokobimisa ebemba kalebe ser wana mukuse wana baluka na potopoto wana alobaki babenda mabele alobi ke kalebi soki alukaka mbongo ayaka pesi mama na ye alia yaya toboyi te biso nyonso to baparent ero mama mwana wana aza ndeni des fois mpe omona botaki ka ye moko baluki baliwe ebele na bafamille bokoboma mama wana soboki Angola s'il vous plaît bovanda pe kota ba commune ba congolais na ba congolais oui boni batala ba ninga biso te ngana vanda na Rocha mona contre moko na 2014 na Angola
ezaka bapasi bamama na ngai neti nga mabor nga navanda na lwanda nakobana na mabor te navanda na mars navanda na popula navanda na kasenda yebana mutu awuti kongo nga na mitiaka mingi mpenza na groupe ya bakongole nga naza na bamolanda me na mitiaka mpenza na groupe mpenza ya bakongole na kongole nao balinganaka te omona mutu awuti kongo aye ana luanda oloba pendake nga na kotambola elongo na bakongole te nakomitia na nga na range ya bangolano me biso bangolano tolinga kutuke totambola na bakongole susi ape na poto toloba yango malamu navana na baivoirien etu nga na kosa na likambo wana te ndeko na nga otikala ndeko na nga mama na eza neti nga naoloba linga na kiovana ya terrain oyo ya bato banaja banigérien na poto na ndeni nga nayebi anglais yoka tiso ezalaki na martu abanga batema mwana wana kongole mosusu mpe bauti mpena kongo bakoya boye nga na kozala esika moko na bandeko na biso ya bakongole te po soki baye angola bachangeaka mitema nayebi te bachangeaka bango mitema ndengeni ozala kasi eloko na oloba yango wana totika bacomplexe likote balanga bafandi petrangol likota banani la majorité bafandi na petrangol mabor balanga tapote live elingi ekata botapote live elingi ekata live na biso bébé Marc quartier nango ezalaki na bosani kangama na populate bébé Marc ekangama populate bébé maki bango banda kozokisa bato wana wana oloba botapote live elingi ekata nayebi te so bino boremarke live elingi ekata botanga nao mikro botapote mpana nga kuta esotaki nga kutu banda na bando otapote 9 efo ezalanga oye omoni mpenza ndeko na ngai ndenge mpenza balobaka ke o kongole soki akoti angola achangeaka motema eza mpenza ya solo mpo nga la majorité ya bato nazalaka na bango ana lwanda baza bakongole nalingaka okozala na bakamarade baninga na nga bangolano te me nga jour bakotelanga na kuke pa bamiyibi moto atindelanga bamiyibi wana ezalaka kamarade na nga ka kongole akenda koteka na kongo na $100 na maboko na ye na butu nango atindelinga babandi kongole atindelanga babandi suzi oyo oloba tozongi kaka na likambo tote koloba ngo awa to tolobango bato mosusu bamataki bazwaki wana nde mosusu biso tu tovandi na ngola nga navandi meme na baprovince bamushinda babananera bakavuba do lwanda na kuna ndo olinga ngo te alors na ndenge yo nga nayebeli to nazali na lwanda yo mopo ote koloba omoni nga na mutu na nga oyo nga nayeba oyo namona na ngola oyo oloba na nga awa aza ngola oloba lingala aza zairoi vrai choume akoyoba lingala te loba kaka ye mosusu ntango oloba ngaki oza mozombo ngai namona biso tosalisa basedula nzambe nalola oyokanga mwana mino lelo ya liboso aokokisa 18 ans année oyo wana mwana mino ya liboso aza na ba 3 mois na 2006 nakenda nasalisa sedula mpo nazwa billet mama natia mbanza congo muzombo muto natiako makela buzombo babengananga ezalaka kutu periode wana babengaka la police ekangi okei il faut opesa bajustification oloba batémoin bazala bachef du quartier bazala namoni kaka elinga ndongo mama na kima nazwa bileti te nzambe nalola oyokanga baobenga bato nyonso ya mbanza congo bato ya province ya luzaire bayebi eza teke so tokomi na ngola tooloba portugais vrai shungura akoloba lingala te nada na nde nini mama Aigle meka kospikenga shungu aza ndenge nini shungu eza pena yoka neti ngala koki koloba neti bangole ezela na ye biso noko so totengisi yango kote ya bambanza congo peut-être tolobaka bato nyonso ya bambanza congo sikoyo naokende yango na nzela ya nini ya lunda nord tolobaka bachoko omoi bakioko wana bana mboka na bango na kisasa baya batonda na kafunfu nayebi te so baokopa mponga na mwana lunda nayebi bakioko oyo banda obenga bakioko tozalaka zela
papa ngala ko bando betelo ba dete atema na vana mingi na lunda na yo mtolo ba ngole na kwesi soko yebi zela na oloba no par rapport zela yaya zela yaya zela na ebiso yaya yoka na nwangola soki gola ndeko susi pa lobaki ametona expliquer lomo susi abia ndeko ege expliquer ngo ezaki bongo etu tala na ebiso gola o monde tozabo soki eza live abashungu opena shungu ya shungu lingale lekate atanga na ngala matate ngape na umataka ngo kutu te yango na lobi oyo eza live biso tuto abazairwa si toza bazairwa awa nde tobangangura ayebi koloba lingala te yango moni na obi na peso exemple moni bakioko babenga na lunda babenga bakioko bafana mingi na kafufu omoni babangala mboka na baombushinda oyoka bakioko wana baza bana bakikwiti bakotaka na nzela ya tungila na mawangu na kaungula baya bamisusu babotama wana tellement mwana oboti eza kwa nde toboti bana biso na France awa nde toboti bana biso na France ti mwana okole soko oyebisi ete aloba nini na française non soko azina nationalité mais d'origine aza naye so ye neti nga mama na ye papa na bango nde toza bacongolais d'origine baba naye baba bacongolais o comprend yango moni makambo oyo mama sesa aza na poto ayebi makambo oyo eleka na poto yango moni ata France baomo boyo opesa babana na biso banationalité mpona babétise abowi ozala d'origine na yo papa na yo na mama na yo aza nani ata na banzibu yango moni suzi mpe auti koloba awa suzi auti koloba eza na bato yango mpe nalobaki liboso mais papa na biso Pedro alobi te papa na biso Pedro alobi te akoloba na ye ti Pedro akoloba na ye loba na mpo namonaka kangaki micro mwa kale merci loba na papa loba mwa makasi ti Pedro toyoka te ezali omoni ezala teke yo te ovanda boye naki ovanda boye so ovandi esika communauté eza esala mwa bien biso na 2013-2014 tovanda na rocha na ndo omona batricage mwa tro na ndo omona mwa discussion moke bayeba bayosangela bino kofinga bino mpo bangole mpana bango okoki oloba no ki arabe ki chinois okoki oloba ki japonais mais so olobi ka lingala demo moko boye omoni la différence des accords. likambo kutunga bana album nanga na betela kango sete makasi mbele photo valoriser kutu ba visible na biso bazaze yango na lobi sungura ko ba ngala te ko so lobi a considérer zaïroise okoki oloba no kambaka ki Sénégal soki olobi ka lingala eloko wana na comprendre to zebaka na n moko boye soki tobeti match Congo gagné Angola bakobeta bakongolais na Angola nga na tika likambo wana mpona kose protéger so oza na Angola Angola mosusu aza Angola oluka vi vanda na tika communauté congolaise ezali so tozwi ndako kuna na palanka esika bakongolais baebele ou bien na mars biso ta tobomani ezali peut-être selon ngai soki ezali peut-être ata na palanka baningai baningai toloba te ye eza bon ata mona lingala baningai kose comprendre base maîtriser puis babali bamabor wana bakongo wana ya bakote mo série moko kutu bato bafungola bandako bakini moyen wa mabor ezokolo ovanda na bax na bakongo ya Brazzaville sécurité donc soki oza na Angola omoni peut-être ke na kimbangu to na palanka bakongole baebele vanda te esika communauté ata boswani bobomani mais komatina ya mabe te bolobaka lingala bobomi mozo koki ekofanda na bangole obesika moya bainsécurité omoni eza un peu mabe makasi mpona ngai conseil na opesa bato so ozofanda luka esika communauté ezali bazali vandaka wana ata botongo me boloba lingala to likambo bobongisa yango ka eleki boyokana pe esika bato wana esala mwa bien te epuis na ndenge nga nakaniseli makambo oyo madire babongi mpo mabele moyime namoni ekokoza mpe na spiritualité na kati po
ezaka tolobaki yango mpe eza na spiritualité na kati ya makambo oyo ebatami na se yango bandoki yango oyo bakoti na kati bamoni na butu aponeli oyo sikoyo esika okokufela akobwaka moto ekoki ekotutana na moto akobwakela moto ekokoya na nzete akobwakela mpe moto bere yobeta yomoni bilo mosu ezalaka neti boye aigle peut-être osambela makasi emso babwaki moto wana so obeti ye mbata kufa mayepano yo tenge osambelaka nzambe épargne oyo obeti ye mbata te mais peut-être moto aza faible ekekwela mvutimana ekekozwa ye nde omoni peut-être mpe esu bato wana pa omoni ti bakomi na niveau wana ekozala mpe na spiritualité na kati selon ngai mwana mwasi oyo nzambe alimbisa ye mpenza aozanga kimia donke baparo bamama nde tobotaka bana place aza wana na unidadi soki wapi donk aomonaka Caleb meme prizo bandomonaka mwana bato akozanga kimia ata toilette oyo abandoko okende ye moko te ezala ta kote aza wana kote batie wana na garde à vue akozanga kimia tonke akitisi mutu azalaki na makambo ebele fosala na mokili yo kati mutu mpona nga naloba nga aza so na fungwe Facebook namoni mosu foto ya mutu nayebi te akufi baposte nabi donc makambo ne nyonso esili donc vi na ye esili ekatani sikoyo yo mwana bato ya moke bongo ipareti toyoki awa liboso toyokaki aza na mwana te apres toyoki babi aza na mwana moko ndeko na biso gola mutalobi aza na mwana soki moko mobali si je me trompe pas siko mwana wana ata aza wana eske na age ya mwana o Caleb eske Caleb akoza na mwana akoki okokisa ata 10 ans na ndimi te ata 6 ans na ndimi te ata mwana na okola ndeni donc nga naozonga badimension nyonso parce que nga nakola orpheline de père et de mère depuis âge à 2 ans nayebi douleur wana nzambe alimbisi kaka nzambe alimbisi kaka mais babiloko mosusu bino oyo tokóma nango justice de Dieu eya moko mpe totika yango na ndenge Chancel Mbemba aye kotombola yango nga soki osali mwana nga bo 2 jours ya mosika 2 jours ya mosika 2 jours ya mosika naokokoyoka pasi te nayebisi mama sese ntongo abandi live nayese ndeko nanga naokota bavideo te suzi naomona bato baotya bavideo omona batie video na se batie elongi ya Caleb na fio donc naokoka kutu te nga naotaka bafoto donc moko ntongo abaluki alati so mpe coupe ya orange na kati so ya jaune donc naleki mbala moko naolinga omona ngo coupe esali lokola elingi ekweya fukami apendi yango bacubaki ye banzete systeme oyo bangole bacuba biso to tozalaki na ngola na préféré bandeko na biso bacongolais ata nde baloba alunde esila alunde esila te na préféré bovanda ata na lunda masasa ebetaka te makambo na lunda elekaka te kaka na Luanda nga kuna tikala olinga Luanda ala te loba amoske papa bana nga soka tindi nga kende kopema na bana nga na tikala nga kolinga Luanda te na mona nga mama mboka mobima bato bakufa na babal perdu lisasa eya na moyo omoni te nga moko na nga na kufa na Luanda na vai na mwana na opesa mwana biberon mwana nga liboso wana aza so na 4 mois na okaka eloko ekota na ndako pu na luke loko na mona te quand ezaka ba dimanche na sala ndako mobimba obike nata na kwebo lisa se kota na donc ezaka balle perdue uta libanda nzambe na engake kota nga na mbuzu na liboso na kosi na confondre bana nga nyonso vina Jésus Christ na moi parce que mboka mobimba basa se beta air nyonso kote beteli kuna uchi kuna engake boma ngo kake mutavandi ka lisa se kocha akufi na 2006 na Kasenda on est bamboka te bamboka nga pena ko mutapekisa nga ngola te tokena mamba voyage esimbi te na 2008 ko na kanga bisaka na zonga kini bandeko na biso bakongai bato okoki kini nakoka te na uta wapi nakotama wapi
Tongo tout la coquille qui on dirait qui nango tola la banzala on dirait ce soir là la nzala pas la bino biso to andola na so nzala te kasi aigle na kati yo te omoni batebele bakufa soko ke place omoni kozoko kate zonga pona soni wana batebele bakufa ba perdre vie na bango bongo e bongo mona mabe bongo potongo na kota na bamama batiriki kote esima nga na yeko bimela nga nzela ki na batela nga nzela ki na kangole simbi te nzama bioko matela na poto nzela Congo kuto esunga bato ebele pena bakiza kutukule komi otuna okomi na kini nango okoki yango ondiye nga botama na Luanda omoni nesi nga nazanga nango nebindeko nanga bamoyebu ngai nesi nazanga nango ndenge nafani na ngola ndenge nakoli na Petrangol ngai nalinga te leta sala même nzambe asoki leta kosala justice wi ya kobomba bango tout ça oui na mwana wana fona yo kise pasi oui na moko na kosomba mundu na kosilana na bango bamona ke basalango na émotion charité na ngolo eza charité tozala toyebi mboka na malamu tofani na mama bo tofani na bapeta ngolo toyebi mboka wana nini koloba eza te ozalai bato baoyoka biso toyebi mboka na malamu nasali 20 ans na mboka wana ni ya mabe nani ndeko nanga Caleb ngana zila pas même justice ya nzambe jamais moyen te ndeko nanga lobata jamais justice ya nzambe est-ce que jo nzambe osala justice yo oyeba kasi mama nanga aide so pe kosala justice susu yo moko lokuta mwana mama koyebaka loi te mwana mama koyeba tosala ona effet émotion wana oyebi nini na oyebisa bino nani ayebaka DJ Bouton mwasi aboma ye na mbeli atuba ye mbeli baotaomema oya DJ wana mwana mwasi na bima abeta pas même 3 ans namona yango noko ya bana mais lelo DJ Bouton kufa DJ Bouton tika bana na ye bana tika bamama bandeko nga na soloni na DJ Bouton lelo après 3 jours batie mbela kufi mazali na projet akindeki sasa asala makambo mususu tout ça batie mbela yeba bando sunga mama ba onde toyo kakati azaki dia pasi nanu na oza raison de kotika yo tende na ko boire nga kutuna lingai tena zela leta sala nini pona eloko nalobaki tolobaki tant so bakangina famille na ngai bakoya bakosukula ngai bakoyila ngai biloko na komaka na kobima nayebi komaka na malamu nayebi saloba nobo nayebi mboka na malamu combien de fois nakosala te pesango kasi gola na likambo ya boye nde baboma Caleb so mpe na bandeko ya Caleb baza wana kati ya famille na so bobomi mutu mwa bomonaka biso nyonso perte nga na kena nosala boloko obima nanga bana nga nazobanga bino viens lever la couche quartier moko ya mabe po mutu olobake naza inosa bozela na explike bazotika bangole wana ntongo toza kuna gola soki ka RDC gagné Angola bokosepela te bakobeta yo kosepela wapi amosi koza na lunde na Angola balinga na Congo bakabaka siko Kongola ki vanda wapi yao makambo na Congo kuna te kuluna na Congo kutu na Angola kutu ata balinga biso te mwa siko na kini kutu eza piori koleka Angola mboka na kutu ya mboka na linga ngo sute kapala bakina per wangu
na kisasa bayebisa ngo koki otambola o iPhone boye te mais liboko elongwa lisheti namo kutu nazala kuna na obanga na kina koma ekobanga kina vona ya poto kulu ne koma kuna yebanga lisusu ekoti ntina baprovince même histoire oyo ezangi na mbanza ngungu ndeko mosu babomi ekaka même histoire kaka apres kaka boye ça veut dire koma okota na baprovince ya bacongo central partout bahistoire bakaka ekomi angola kuteza emo baseni mwa krimi ya mwa munduki mais siko kongo ekomaka ekartier na quartier bayokana te ekomi mwana quartier oke kuna bakati yo oyokana tant oloba makambo fotoyeba ebi bana na basalaka bakuluna ezaka mpona pasi Angola, la plupart d'Angola, la plupart d'Angola, bana bata mbongo nde mutu basala mobulu na Angola wana ngala zwaki ide ngaka bolimbisa ngaka zwaki ide na biso la ke na Congo na koza ata la 10 chien kuluna kuluna bundaka ye na ye soko pesi kuluna soko pesi na yo esili me na Angola te na Angola pena bayaka po baboma yo babotoli yo babomi yo c'est ce que tu as dit que Congo faut même ba gaz ba comment attaquer la batu gaz ani ya on neutraliser mutu ba gaz lacrymogène comment attaquer quand on ya pomper le quoi qui ça ya bangungi ko oui bakoma koteka ngo babi batuko bakoma okita ngo bakinde tabolaka mpe na bambwa na voiture obinga mobali na ngai mpe ozoloba na okoso te biso mobali na ngai akende Congo asomba mbwa tomemi ye na awa toye na mbwa na biso na ndako bavideo kutu po TikTok liboso bakanga me bomo mbwa na biso kitoko rex tolingaki emime mbwa wana na biso azalaki kanda batu tu bakima biso tupi mbwa oto senga bitoko place mobali na nga susi po azwaki depo na Kinshasa azwe muke bapesi pe mukanda nde aza koya ndenge alingi mobali na nga abina okoka te lokwa toza bapango na Congo tomemeka na Congo mbwa ke mbwa ndenge alela ayebi mpelaki akei po mbwa na yebi sio kanda azalaki nango soki asiki miso ekokoma na rouge na mbwa oyo akende ka Congo kasi obi mobali na nga mokobiso azotambola na mbwa yango sikoyo na voiture ndenge kaka kotema kaka bakota balimete bapo baokelemba so miyibi yango so mpe bazali bafausse policier babimela mobali na nga azali na telefone bazwa kaka mbwa na ye biso yango lia motu luboko ti mobali na nga abina bika mpona mbwa nga kuna Congo na omona ye tozala so mpe oza na possibilité eza ata bambwa 10 ata 8 mpe toyeka bolingo siko so toli to voyager so toli to voyager na bambwa oyebi mwana mama tofuta ofuta oyebi soko sai nini so no voyager na nyama ofuta ko mwana mama kasi ofuta mais eza cher te biso tosala dépense ebele te surtout ya eza ebele te non eza ebele te biso mena biso mbwana biso mena ya bega na bino ka kuna biso toza na baafrike oyo tolinga tolongwa bino su bolingi boya mama bino bandeko na biso boza kuna ti boyaka fo tomonanaka nga pena tuka soki na ye na oya so afriki te biso mona mama malili okima ntango okomona okoka normal ekomi normal kasi soki yo lingo ya mama tala mpe age soko okomi lokola biso mpe tokomi okende eza bandeko baninga ya ba 50 oyaka na baage wana akosala nalingi nakotisa 33 ans kasi bundanga noki okotakota parceke na bundanga mpenza nga na koencourage osusi bundanga boza na bafacilité ebele parce que eza baage moko ya ye okoka isu te misala mpe awa eza facilité ozomona yanga suko noki mpo oprofite soko iye obwaka ozwi mwa age nwana olongoli su mwa ndambo olongoli ata 5 ans po oza mpe masolo yango bamama oyo tokoki koloba na balive tosali caméra tozopartage bato bazomona tozolobela ke tozobetaka ba 1000 vie ba 3000 vie eza kaka na buzoba
to kutu baza na public ebele baza babone o bakotaka ebele likama kolobela yango nazokota ba ah likama mwana nsuka na papa chéri on dirait que papa chéri apesi mbongo bokozwa wana kutu mpe eza nango mabe te mais kasi kutu makambo tokoki kolobela ata yango la yaya même biso mo toza na bana basi soki mwana na mpe mwana ndeko basaleli papa chéri asali ezaka mpe kaka pasi mais baactualité yango tosalela baanalyse yango tolobelaka mutu to asabone ata asabone nga mpe na kosabone so tozwi émission boye yango tolobela émission mosusu na biso na kosala lobi oyo ndeko na biso mobali akosi ye ayibi ye na mbongo likolo ya posa nzoto bakosi ye bazwi maki ya pamba batieli ye soki eloko nini elaisi epongi ase retrouve na mbetu na mobali me mobali yango azwi ye nzoto azwi ye lisusu mbongo oyo buzoba te tokoyaka na solo yango tobanda kobeta bamama bomata kobota eza pasi 9 mois wana mpe ezalaka facile te babiso toboti na bapoto tata te mama te bana 5 tosouffrir mosala yo moko na afriki kuta okomona mama leki okomona koko na yo okomona mama aye kosunga yo me awa mutu te ezalaka yo na bana na mobali mpe kobota ngo misusu omona kobota webimisi yo maladi na nzoto tomona ebele bakoma baveugle behandicap bakoma na maladi ebele oyoka babi eye mpona kobota siko mwana mokolo boye akoli lokola kalembe aye kokufa ka briske boye ntango na ntonga mpe mama ne promesse ntango mama asengaki ye mbongo abi mama nakoluka so na ye na kopesa yo oyebisa nga eza likambo ya pasi balive nde yango bandeko na nga bobimisaka basagesse na bino na baintelligence TikTok eza kaka te mpona buzoba ebele bakota batiktok bakomi na mbongo basoki mpe mapango abandeka koteka litungulu akomi na se me amati na mesa akomi mpe na mbongo otomona eza kaka te oyana naleki yo naza na boyo yo oza na saki mokolo kokufa mama saki kuteke ekota te elamba oyo olingaka mingi bakundelo nango te babengana soki bamisilema bazwaka dra pembe balingi ozo comprendre live ya kitoko na sepe na bandeko tu bozali nanga bosabone siko ndeko egle awa naokoka kutuko ezosala awa ke compte privé nabonaki epa na yo donc nakomena message même na gola na sabone ti pedro mpe donc bino nyonso na sabone apaka sese nazali bonene depuis kala donc ngai loko eza compte privé na osala ya bino kaka baalo nde tooswa boye nasusoka olatisa mwana nakomia kaka baalo bomona message déjà tant tokata live nasepela bapapa bakoti mpo mingi papa basololi kitoko papa mpena bakoti mpena batelemi mpena bakoti viens prendre gola merci nayebi te so oza famille gola mpo babi le 20 na le 21 bagola bazaka ya kosepela mais ege toujours ye kuna wario toza likambo ya mutu te nyonso eza drapeau nyonso eza drapeau ya mboka voilà fali ya biso fere ya biso kofi olobi de kutu ya biso moko merci na bandeko na ngai nyonso barosette namoni no bokoti sikoyo bato to bokoti vraiment mama suzi gola kitoko aigle vraiment aigle tobandi na ye lebandeli ti tozokata merci nzambe alola pambola bino ngai ngokoma mingi live mosika te epesaka mpe fatigue voilà merci nzambe apambola bino tomonani na mbala nsima bye merci bye